Saratola TV. Mais à ta comédien mon côté, non tant ba kombo excusez-moi. Non tant ba kombo ba comédien ba bima qui pour enchanter. La charlatan. Fingi mama, ba fingi mama. Ba fiant, to fiant. Commission mon problème au roi Likambo. Batista de na TVT pour défendre Via. A jouer na Via. Batista. Oui, Fiat. Zonga. Ayo défendre Via. Azati. Vincent, ayo défendre Via. Pour ma fille peut Via. Il y a défendre Rabat. Ayo défendre. Dati, maman na père ma casse l'issue. Ma Via. Ma Via quoi ça mes collègues papa. Ko na monga ma boke. Ya défendre. Ya défendre ma Via. Mayonnaise, elle défend des filles. Oh, mon sous on a quitté mon nan. Ah ça la marole tenga matenga wana. Mukala sai sai. Saratola TV. C'est y est. Nana Sabina na. Place on ngo kende kuna ba mine za. Et puis ozana aussi blité. Bozo ko lukanini. Ozupe miniature na ngana Saratola boye. Ozu oyibi ngo chango na chaîne na yo. Mais omi côté ici. Non, yo mo omi. Ah, la problème. Après ce que nous avons pensé, nous avons maman chérie. Nous avons maman chérie dans l'occasion nini. Faut loba. Qu'est-ce qui a fait que nous avons maman chérie? Saratola TV. Marina là, on est pour un bureau. Grâce Babi, grâce Perni. Confirmé, Kalambay. Grâce. Grâce, moi ça belle vie. Il y a des Marina là, on est balé. Marina peut dire, Marina a des mères. Marina a des mères. N'a pas posté. N'a pas considéré des enfants. Non, 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 Marina. Marina, deuxième femme. Ok. Des mères, troisième femme. Saratola, quatrième femme. Belle vie, lesbienne. Là, c'est Moussouboutier, moi, sa fille. Première femme à vie. Ah! Don Dimi. Mon ben, nous sommes comme moi, sa fille. Moi, sa fille. Et voilà, c'est Saratola TV. Il ne faut même pas calculer ta quand on a le pour la belle vie, ton Dima nyonso. C'est quoi, babi mata pour la vie. Pour défendre ta vie. Vieux Sissi. Vieux Sissi. Maman, ce soir, excusez-moi, je papa et je suis une vidéo pour la déjà. Bah, victime, bah, bien belé. Mais vieux Sissi, quand il y a une soirée, il y a une qui est gauche-droite. Mais matière est ça. Matière nous est ça. Mais la bête qui soirée. Vieux Sissi, ça est fort. Oui, mais ça va poussin, va petit poussin en haut. Ou va zapper vraiment, vraiment pécar. Eh, so ah, toi là va poussin. 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 Mbote na biso ezalinga wabino artiste comédien Jean Molayi na fandaka na France. Scène Wave ezali masolo ya sika ekobongola makambo. Ngai na libota na ngai totindaka mbongo régulièrement na RDC mboka na biso. Avec Scène Wave nakoki kotindela bandeko na ngai mbongo kobanda na montant ya 1 euro et yango eza ko permettre biso awa na poto totindela kabandeko mbongo ya mike na baposa na bango ya mike. Kitoko nakoki kosala yango ngai moko na ndako na ngai na telefone na ngai et puis nakobakisa eloko te na mbongo na kotinda. Na yango bo télécharger application ya Sendwave et puis bo mona lolenge batindaka mbongo na pete nyonso sans kobakisa mbongo likolo na yango. Confort et proximité du service. Véhicule neuf, tarifs accessibles pour tous. Majabou Cab, votre solution pour vos déplacements. Majabou Cab, à l'heure, à la journée, réservation aéroport. Majabou Cab, votre solution pour location des véhicules. Majabou Cab, 085 435 0000. Majabou Cab, location disponible via application Android et iOS. Majabou Cab, l'univers du confort.
Saratola TV, la chaîne qui assure, Bomba bomba mabe, bomba bomba mabe, vérité de vérité. Na banza tokomi na ngonga oyo, eloko ne eloko ezonga na place nango, moto na moto alata identité na ye, nyama na nyama atanga mana kombo na ye, vie sisi zwakiti. Toute kolaka oti, tozoya. Vie sisi zwakiti. Batu ba okama, ah mama Sarah. Marche poulet te. Soso te soso eza. Marche poulet eza. Mais vraie identité na ye, vrai sisi, vie sisi. Bon na te vie sisi akana suki okata so alongoli peri kalata esprit na ye rijo. Vie sisi. Toyebi o banda kala vie sisi ba masolo linge bandobima. Internet bokomi ko sacrifier batu po na honneur asila. Batu bako sambwa. Lelo yo vi ya mati ba miniature vi ya fingami ba diffamer tout simplement po ba coller bo soto na bo soni wana balatisa yango na belle vie. Bobosani ke sila jou bobosani ke vi ya jouaka et pas sila na SB. Mais quand même, besoin de sacrifier la réputation et la vie pour n'avoir atteindre belle vie. Te ba lesbienne à théâtre nyon so bozo kiti. En tout cas, am crazy. Ba lesbienne nyon so théâtre bozo kiti. Soro yebi ke na yebi vi na yo. Ya am crazy. Am crazy mutabenga ngati. Bomoni annonce e kokata ma déjà. Muto benga ngate ba lesbienne nyonso ya ba comédien bozwa kiti. Tangu epela. Au sala kilele bevi azalaka. Bozo mona modèle batu ba osambwa. Bozo mona modèle mabezo kota. Bozo mona modèle ba via batu ko bima na poisa. Likolo ya konukela sila lokumu boye ko finga na via. Bino mokanchi biso yebi makambo te to yebi makambo ebele. E ba vie privée na bango to ko lobela ngote. Biso to critiquer musala. Mais bino mokomiti kokota na batango benga na vie belle vie. Pourquoi bobosa na vie sila? Pourquoi bobosa na ba vie ba ebele vie nana Amelia? Tala ba vie. Tala ba réputation ba te kozalanger. Sila kate hémorragie o. Soki yondo zotindaka batu ba ko sambwisaka ba innocent na makambo etali bango te vi avai na ye na kwena ye mwasi ya mutu avai na ye na kwena ye ko sambwa likolo na yo parce que za poso sambusa belvi belvi asasinya belvi asinya ko sambwa kala lelo nde bakomba batu musuba ko sambwa tangu Maxi Bondo wasaki témoignage kaza lesbienne abima pena na comédienne mususu moi tout temps akomonete po abala lelo aza femme mariée. Bellevue Alaka. Est-ce que Bellevue Alaka à l'époque? Boni ba sambla boyeko vie sisi. Zwana okiti. Ba comédien nyonso ezalo bongwana soko leka 7e bagarre. Na pesi mbote ser nanga. Ba comédien nyonso ba inaka etanga bimaka betali solo ya ba vie na bango. Al témoigner na chaîne nanga na ozong se mission wana loba Sarah ba comédienne presque nyonso oyo yebi lelo ba lesbienne. Ebele. Noko Yams. Bonjour. Bonjour maman. Oui point na kotio. Poani. Est-ce que yebaka ke tendresse à lesbienne oyebi? Tendresse. Dibinga. Lesbienne. Oui. Nga yibali na ne ba pasha. Te. Lesbienne na zasi bon na éviter ils avaient information pour analyser puis pour nga pe na zaki na ba recherche na émission nanga amenasa tuna amenasa 7e bagarre poani mais émission tendresse na émission Sarah amenasa 7e bagarre poani na parcours anzela 7e bagarre tendresse aza tant que ton y a tes mission wana amenasa 7e local kamususu. OK.
te mais azape na ba symptômes ba tic pezali donc te eza wanga na te ba symptômes ezali ba tic eza donc bato nyonso siko nga na yoka motema pasi mosala nga nasalaka mo ofingela yango mutu eyaloka nga na nga ndumba mais nazwi mpe courage ofinga baninga bandumba na pokwa nga na olatelamba nake boulevard nake oluka road mais na ofinga bato barodaka nga na obatama bango mpe barodaka mais nga mpe narodaka mais na ofinga bango esala bino nde vie sisi voilà bato tu bazo exposer lelo tozo exposer bato oyo pikola na moi na changer lunette na lata net esprit mabe pousse pour tozo pikola makambo oyo ya sisi vie nanga nazo yebisa yo ti bomoni nazo tia casque na mato biso to luka ba preuve tozo tala kan di preuve bino bolobi Belleville muta ayena ti lesbienne na théâtre pour attacher même maman bato mukolo biso to respectera azala na ba sortie médiatique te aza bato babanga bato te respect au théâtre pe sa via non bo exposer via bo saluer via kaka pona donc vous linga bo saluer personnalité Belleville a bo saluer yembala belé a bo BBC caché na ye a bo luma bebele mais bo ko ko keneti na niveau bo zwa via bo lati sa ye bozo baté Sara le belo moua. Nande ko lukelo ngo yango ye. Tout ça biso za pièce contre pièce. Boye bisa biso makambo comédien mutazo loba. Comédien mutazo loba makambo. Sarate o yamsite. Comédien et puis aza comédien o azala na milieu ba comédien. Si. Yo moko bi bando botama. Je ne passe pas na vie non des chocota. Tango biso tozoluka nzela oya poto koluka kobongisa ba vie na biso et puis la zoluka nzela ya selemba opona kokenu ko bebisa ba vie ba fie bele. Aocha nzela selemba wana aocha lole mobwe. Et puis la zoke ko bebisa ba fie bele. Conscient nga na vie na makambo na loba na gérer les sous sur la tête de mes enfants na nzamba okanga likolo. Moi ça vient nga na boyi kutanga ba kombo na bando fana na ma campagne olinga moi si ya vie atika libala na ya tika na bana na ye kotaka libala pana na kinga bo place ozala kuna na fin fond yo moko bi bando botama je ne passe pas na vie non des chocota toilette ya bien à part na ba voyageur monde bokina wana ansi luzolo alobi epe la boma libala vie na azwa moi si ya vie na yo wana mema ina kinga boa sarate et oyo pe muta salaki pe lesbienne oyo et ape Belleville Asa oloba. Ansi muta lobi. Soto bit zela. Soto bit okota pa Maxi. Maxi aloba abina ba comédien, ba lesbienne, gazara lesbienne. Na bima kuna fitel te batuna ka question ba fini obima na théâtre là ça témoignage. Batuni na abina zara na basi na ngame ba fini obima na théâtre. Atanga. Natanga communauté biso émission se kota TikTok to protéger. Faut protéger. Et quand à TikTok, parce que moi si on a atika théâtre à balapé, ya buzoba. Tanga tangi a expliqué que ba utara tournage, ba kenda soki feti moko bazongi na sa drink akusha fiwana et puis ba komi na ba moi sta mobile. Mais so tali pe na bo mona ki moi si akati ya moi si o mais jo. Tala Maxi mutalinga sil, mutalinga maquillage alinga manzaka. Maki jo. Ala jo. Maxi. Debo yate, omoni ba place so bolinga bokota, batu ba osambwa. Batu osambwe belé. Nazo pekisa. Et puis plutôt to kende to ba osambwa, basi ba ozaba ba lesbienne après to msabe mi bali. Ya ba PD. Là ti ba pantalon veste à jouer pe machin aka PD. Omona konye de okende. Et puis to ba ex na bango. To yebi pe basi ba na bango siko mobali me azana mobali na e. Poani ba ona posa to oyebi poani ngana na posa ba comédien nyonso ba sambo oyebi poani ba mite amabe tango ba finga Belleville lesbienne poani ba osa ba sortité poani ba olo bateke makambolo ba na Belleville za lokuta poani tango ba finga ba uto finga via awa poani ba sali ba sortité ata mon côté l'équipe lo ba ke makambolo ba sali ba sortité bino batu bo batama na vi wana bozo bima bozo bima nabi na lati linette oyo kombo nango picolage de bordure
On a des bordir na souka. On a un picolage, des bordir. Et là, malonga ko bimate. Exacté. Et là, quoi malonga, exacté. Ba commencer émission na ngana bi bandi ba vanda ba ti ma nyoso. Te ba pas enregistrement. Ba enregistrer te biso longola te biso to asimaka. Ata to beti bordir na nenga fo en tout cas to asime kaka. Ko longola wana ba lâche. Oya ko lobili kama bo apro longoli susu te. Te to tika ngo so eza be excuse to sengi be excuse mais to tika ngo. Donc noko ndena ucholo ba awa. Mama na biso via asali basambusi mama pour na oluka intérêt na bango ezalaki ba nuire à la personne de belle fille mais ba otala soki to bito nuire ye moko e ozama be il faut to kotsa pe via or via ba via baba ikone azali parmi bato yo ba sœur oyo na théâtre asalaka ba sortie médiatique te vie en émission de psy rose après 3 ans au monde na mission donc azali théâtre ndako au monde une émission écrit là absolument bébé écrire ba ranking et ba vérité mo soit balobara tala ce qu'on est moi noyo il y a serveuse azach fille de chambre ba benga azala loi neti réserve azala réserve amibali oignon so ba ya rolana ba chambre en occasion moi ça y était bazui azabe sous serveuse il mon moi sana a débarqué na TV pour luka atanga kombo a vie na makambo mais na moni esika mayonnaise à l'équité pour défendre à défendre vie na moni esika Thérèse à l'équité to vanda a donc pour mon que ba débarquer qui pour la flatterie à mama ni mama acha bango ka parce que ce qui est pour na mafinga pour ni bozo débarquer te vie azo fingama vie a fini tout le bata belle vie tout nangani zela belle vie to lo bake bolinga de belle vie te bon ebo kotele exact bon vie a finga masimba miao vie a un problème ya nani d'abord vie a un problème à moto te na théâtre nazo occasion on va mettre na ser wana une fois tozanga na ba alobata seka kaka luzolo aseka kaka na kutana na ye azali na ngwasuma avant na terrasse na ngwasuma azali na batuna ye biso to vana na ba Adam luzolo je sali je crois dans à Paris to vana na sœur au sentir sœur moko calme rancunière te le même langage na ye lobeli na yo mona ka am to problème te mais ata comédien mon côté non tanga ba kombo bo excusenga non tanga ba kombo ba comédien ba bimaki pona ko enchanter na charlatan fingi mama ba fion commission yango problème wa lo wa likambo Batista legi na TVT pour défendre via a jouer na via Batista oyebi fiat zonga aya défendre via azati Vincent aya ko défendre pe via pour ma fille peut vivre il y a défendre rabat on défendre dati maman na père ma kasi liso ma vie quoi ça mes collègues papa au coli na mbongo maboke il y a défendre ma vie anani mayonnaise on défendre pe vie oh mususu na kitambo kuna nani asala makole tenga matenga manani mukala sai comment est nani Ginola allez capable de défendre via ma comédien na nyo Shoga vous savez Shoga na mona bo nika défendre IP mototé hein te mais ya ko défendre sila zela défendre sila allez ça nano bon défendre comédien sila parce que ba fingier parce que machin les lots comédien via Azaz rancunière te ma réputation est commis bafoué avant na ko sambusa ba roba tikali lokamo latisi via sambwa era ngwango boya ko sa émission bobima na pesi bino 24 heures boya ko sala émission boya ko débarquer parce que ba simbi via ce qui boyete et puis na ibselo mo suma Suarez on y vient ici, on a un monopole au petit sabato, téboti ka via. Mais on se rend compte, on est exposé à sous via. On peut pas y a tel sous pas possible. So ba nyatinga na tobimisi ba secret. Batu nyo so ba sambwe. Omoni te ba to. Blague ezate so ba nyati via batu tu ba sambwe. So ba nyatika via to activer. Suarez abimi. Suarez. Bon, ezate.
soki ba oloba makambo ba oloba na mi ko sa analyse moko makambo ba lobi survie ya na belle vie soki ezaki vraiment vrai c'est que vie ya na belle vie ba ebani bien pour nini vie à jouer pas belle vie si c'est la moto vie à faire vraiment permis na belle vie belle vie mais au monde vie a ça peut ka mutu na bango mais basta ba sacrifier azapeka mutu na bango mais basta na motala so ba na bonne relation na belle vie anaza mutu na bango te parce que la minute eza soit tu es chaude soit tu es froide voilà au milieu ezate au milieu du village le gars ba gabin donc na minute oyo baza obligé ya protéger vie na bango mais tant on va exposer vie na bango maman na bango a côté la paix vie ati a otika vie ya sambwa intérêt na bango ezali ba coller vie na belle vie or belle vie na vie il y a rien à voir rien à foudre makambo tout ba olobeza lokuta donc si ba oloba makambo oloba oui bi à théâtre Suarez ngana obengela mingi Suarez camarade nga Lydia Ilunga ma chérie mon bébé camarade nga Lydia wana aza Karine nanga à l'époque Lydia Ilunga autopsie a joué na nini a joué na et pas posé l'ombe ama munini we te apembe muntoto mike kitoko boy wana apembe très belle malili moi c'est kitoko ya l'action mama ba jeep Lydia Ilunga mbote na mama pesa mbote ya wakamada nga wakamada nga ya wakamada nga ko bombela ngelote à l'époque pe lisusu to beta masolo nyoso to yebani ba Lydia Ilunga monsieur mbote mbote na yo pe zela oyeba Lydia Ilunga oyeba ya ye na pesi mbote yeyo oh madame Lydia très belle hein malili malili ya lili suka suka na bebe ye malili wakamaye nanga mbote na yo malili wakamaye nanga Lydia Ilunga mbote na yo tozonga siko na actualité Suarez a commencé à me la main choix nezalate na oluka voix ya Suarez nazomona ka ndenge ndeko ko sepela te même makambo Suarez azo toi sous la choix te quoi nega victime Suarez o tombe no ga victime est-ce que ebike ngana linga bato bazaka na compréhension ba ebike biso finga te obike apparemment pe bo ba pekisi dana ayete te apekisi ayete apekisa ki ba victime ba bifa panda apekisa ki pesa kwa nana ibisabina na place no ngo kende kuna ba mine za et puis ozana aussi blete ozo ko luka nini ozu pe miniature na ngana sarali boye ozu oyibi yango chango na chaîne na yo omi kotisi donc yo moko omi kotisi problème apozo kenda ko panzanga sango na benga ko mama chérie na occasion nini il faut loba qu'est-ce qui a fait que ngana bengo mama chérie comme boy alobi yango ngana benga ke mama chérie na amele na otalaka ba Shaolin vie nanga Shaolin nana amele ana leki a vie nanga vie Shaolin vie nanga nana ba respect vie et puis na otalaka pe sous quartier wana na yebi ma maman na yebi famille donc kolingo ke nanga na place o ke nanga te nana c'est respecter ngana c'est respecter pour ça tout va bordir yanga eza mabe te meno ko yo peso koma ina mama chérie sunde nizaki kaye kasite aloyo ngana benga mama chérie expliquer bato po ninga na benga mama chérie c'est que ça makambo kutu na bato musu ba ite ba wewe ye bango eza ko ça benga mama chérie à un moment qu'est-ce qui a fait que ngana David mobali na yeto bando sola to sola alisute eza makambo ifalo bana TV non ko yo po bombela nga ba secret eza passé na bombela ba secret kasi ya ngolo bat ngana monsieur David wana sola après un moment monsieur David mobile na après moi tout comme akomo budenga moi tout travailler na porte rouge na matongi yé pour dire encore répéter na mais la bonne rendre répéter wana si je m'abuse pas à l'époque na couloir. Qu'est-ce qui a fait que ngana bengi mama chérie? Qu'est-ce qui a fait na batu bakufa mais bazaka balele na maboki ngana yebi
neti bana te totika que leurs âmes reposent en paix. Moi quand pas bidon na clip ya pas Amadi. Moi quand bidon na clip ya pas Amadi. Kotanga kombote. Paix à son âme maman. To respecter meli mona bango. Moli moni pe manaki. Yekuta kindanga na mwana. Ye ba période yango akoma bana camarade nanga mona lemba bazoya kakuta camarade nanga makasi ni na kisinjora. À l'époque bakoma ba camarade ye kisinjora na 7e. Wana ba mi bali misato. À l'époque. Yangwana yede akufa. Yangwana moni abotaka onde mona libosoka abotaka mama mimi. Mimi. Kasi mona sepela ta biyo mobali olingo bimsanga lokwa mwasi ndeni. Simba te fo. Donc ozomona viens ici. Tengap la posa nanga ba comédie faut ba réagir modèle ba osambu sa vie. Bon. Moto koye ko komela ngaka fion to ko fion. Bon, maman Sarah. Problème ezali eza ya makasi eza autorité morale na bango moronano viens ici. Ane loro lo bana bango te. Yé moko autorité morale na bango abangaka. Moni ndenge ça nous arrive des fois to sa be émission mon boye. Bolobi mama Belvia sepeli nango te pona botanga ya kombo na ya bengi bino bia te bolobi mabe bo sali mabe. Belvia silikaka. Na lingite na ma. Asilika na kombo na ye. Aboyaka. So aboyi bongo. Ngala osele voice ngabi mama. Naza chroniqueuse, nazo analyser. Nga tagi na communauté nazo analyser et puis na côté la moto na lingi donc yo ko kanga swa na ngate so na bi na côté lo na nkona ndamba kanai. Voilà. Ce que choqué yo bloque moi. Ba réponse na pia ki yango wana. Mais batu ba bango te. Batu ba bien ngote. Pour na respect na beto room ça va voice na été. Voilà. Mais Belvia silikaka. Yango na obitango. Asilika po benga o yambo susti. Neti nga kuta yamba suti. Asilika makasi asilikaka. Depuis ka émission. Abi yo kate mimi ba problème ebele o. Ayamba kote. Wana pona ndenge na lobaka makamba mama. Alinga suti. Bana wana sela nga voice asi satana bengi ye. Ayamba te. Bonjour à répondre nga suti. Ta. Mais batu ba yebi yango te. Répondre nga suti. Mais batu ba yeba te batu ba mona ka yam swana. Oh depuis la salle émission na tilelo. Akanga na ekanda. Kutala te. Asilika e. Ata pona s'excuser na nena tanga asilika ayamba te. Mais nga na continuer na nga na osa musana nga na régler ba compte nanga personnel. Belvia tinda nga ti. So na ye na TV na réglaka ba compte nanga. Non mona ba fourmi mo boye héros. Nga saratola la plateau ko tanga kombo na. Te to tanga te. Mo ba mike ba na tanga ba kombo na bango. Tanga kombo na ngando linga na ko peswa te espace. Otali ya dudu. Ya dudu ala kinga. Abinanga yoka ya dudu. Abi azamuta. Avuluzi. Aza nani kimbangu vita, ceux kimbangu vita lobaki. Ya to tambola suki na ba spiritas. Aza ba abokoko. Ana ba koko. Apena aleke dingwe. Aleke dingwe. Sara yo na ko tola yo na bi oh. Ezaka ko tola kasi. Ezaka. Comment on a dit? Tola c'est moi. Tala tala on a bi bon. Viens avec la pose to mati bidiati. Mais to c'est viens lokasi, c'est vieux te boy. Pourtant on a tali ka place abi yo sara on tola la via au. Viens comédien. Répéter na ina bindi ba blo on eza blo. Ah scène. Agnatinga scène. Agnatio scène. Parce que ba comme ça ngo ba gravisa ngo ya botika la bi to ki be VTR auto qui paravé. To mettre sa vie la miniature to fou la vie. Donc ba comédien les gens comprendre que ba sortie médiatique na bino équipe pour flatter. Pour attirer attention à maman. Maman pas silika. Maman déjà na baby sa cop. Maman déjà silika. Na baby sera ba on déjà cop. Mais pourquoi ceux qui les appellent ya solo? Ceux qui appellent business ceux qui pendent ya solo que ndebo bima so ba toucher si la bobimi. Ngaba bimela nga tangu makamba soso na bimisa soso mboka ba bima bango tout. Siko ndeni bozo bimate. Ma vie au sambwa. Et puis je belle vie ko tout est pour belle vie ya bolinga kete mais pour na ma vie. Belle vie ya ma no subo. Ya pour na ma vie ya bobine. Pour na ma vie ya bobine. Bobine ni. Bo défendre été. Belle vie ngoka ye wana mobala grâce. Yo wana mobala des mères, c'est un mon a classé. Grâce à mon premier bureau. Premier bureau. Des mères, deuxième bureau. Ngande mutasuka. Oui, va chaube. Ngafo dazamuta, mutasuka. Je te dis la bachava. Ngane moi ça mikolo. La bachava te bien avoir des mères nani. Grâce à mon
moi c'est premier bureau bachi on va te belé bacha ko tube Marina là-bas c'est que Marina là-bas ça avanga bacha premier Marina là-bas n'est premier bureau grâce babi grâce permis confirmé Kalambai grâce bachi grâce moi ça belle vie bachi Marina là-bas mi balé te Marina te Marina na des mères Marina na des mères na za poste na pe aza considéré des infâmes. Non, 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 Marina. Marina, deuxième femme. Marina. Okay. Demain, troisième femme. Sarah, la quatrième femme. Belle vie, lesbienne. Place Moussoubo Tché, moi, sa vie. Première femme à vie. Ah! Rondimi. Mon ben n'a pas commis sur moi sa vie. Moi, sa vie. Te, voilà, silika, voilà, silika. Te, bisoli. Te, a commis PD. Vieux Bella. Donc, il y a commis sous PD. Commis sous PD. Te, dans l'ingati. Kakaye, wana mobali na bino wana. Place Moussouzo, azongi suko moisi. Azo boto la kabibali abatu. Siko, oh, vini, bisoto zanango. Tala, étoile va combattre en côté, maman. Étoile, soit déjà brûlé, va combattre en côté. Bah bon, bah la lumière, on a essayé à messati. Il n'y a pas de fumée sans feu. Milinga izalaka déjà. Maman n'a pas dit ça au moko. On m'a mis sur le belle vie. Belle vie a yebi et puis belle vie a une grâce on t'a basala et pas naïe. Naturellement d'abord elle est timide. Naturellement belle vie elle est timide. Naturellement d'abord comme ça belle vie elle est timide. La première des choses. La deuxième des choses et pas ya belle vie ezali kakipaka kokolo. C'est-à-dire alors qui peut binoter alors calculer binoté, alors régler binoté, il y a focus boulot. Parmi les qualités de belle vie, pour ceux qui ont belle vie, il y a répondre bango. En tout cas, vous allez trop longtemps, l'actualité est belle na combat belle vie, en aucun jour à l'écart à répondre. Il faut même pas calculer quand répondre. Il faut même pas calculer ta quand il y a pour la belle vie, ton dimanche nyonso. C'est quoi babi mata pona vie. Boya défendre ta vie. Vieux Sissi. Vieux Sissi. Maman ce soir excusez-moi prendre na benga papa ya OM so ta vidéo bolali déjà. Ba victime ba obime belé. Excusez. Mais vieux Sissi quand il kamba soirée kaka na bona qui gauche droite. Mais matière eza. Matière no eza. Mais na betka non soirée. Vieux Sissi. Ça là est fort. Oye bisa ba poussin, ba petit poussin na haut. Pour ba zapper vraiment peka. Eh, soso eh. Azalaka entouré ba poussin. Ta neti mis lolo. Poussin. Poussin. So tali peka taille soso. Est-ce ba ke et ça me pousse le rapiki be. Oh. Demain na biso kuta mu pousse bien. Ya solo na. Pardon, yela butu munene. Mida, soso. Yesko midesko a soso soso le kolo yesko soso yoka nazo expliquer non pardon midesa soso avancé alekina sila OK pour a le kolo moko soso mais le kolo soso soso et fio no kali susu et tika wana mosa Christian Shoga mukuse mosa Christian Shoga moi la imo mukuse mosa Christian Shoga na opekisa akoma nani mais mobile nende ni apekisa kita tiko finga ba comment tete mobile ba no so Christian Shoga pas so bunda pona apekisa éducation parce que moni moi si basi misuba ndi ona misuba na poto neti nani donc Shoga penza na succès na carrière ni nyosa suki na mwasi oka insensé oka mida te mida mtalingi yenda osalele mida lingi ya tutika tutika yone outside no dépense outside dépense moi to kipe pour Shoga ande ko nanga ye mso c'est la te poto yo de vraiment comme ça ça mida okangaje mida zo na je la besoin en charge ya pardon je la besoin charge ya Shoga et aya no kuna aya no kuna ile option to lingi ya mwana c'est mukanda après to yebisa vie kimaye Roi David ikuta kimara yule ki roi David nani c'est ça et bon siko ya nini ya Shoga mbala mida oyo buzoba vie ta m'intérêt na auto si OK pardon kota la ta love te na ebi no fonctionnera na ebi no so oui que soli bien ba poussin na poulet
poulet ezali ye moko vieux sisi siko ba poulet ba poussin siko ndezali ba o Petro Kongwana ye pe a soso quand la soif va producteur soso azwa mbote ya lika soso asisi au tourner film ye va pesa mbote ya lika bon tout ça ndeni star yo yango to benga nati on a zimba mo afungulika saki ya koti stanga rotable 20 000 toi avec ça moi 5 pas producteur à bengi va la terrasse moi on a zelanga 600 na oya to comédie moi bengi va na tête 600 na oya et puis facile à garer na degré moi pas possible mais on a une crédibilité ouais crédibilité on les ka finga belle vie ah comment t'as na cheveux belle vie on les ka loba na mo no tellement na loba moi c'est censé bon est censé na ride na mi ça censé boyer ba produit en oh wana nyoso ba poussa si là ba poussin hier vraiment des poussins ba poussin va zebeli ata wazo lo ba aza akoma katula sofa ba client place à sala na flat c'est moi ça client yete yemta ko remplacer moi ça client ba ça serait misala double aux entre ta fille de chambre entre tous sous katula sofa ba client entre tous sous service na bango yi ba za makolo soso yi ba za makolo yi ata mais ça Thérèse na gelor kimbimbi na moni ba famille bota ba osili kapoto ngato échapper lo kwango olanda yi audio Thérèse nenga okumisa ba poussin akumisa ba poussin pour ba poussin ba sala gi émission ba bi bat bazolo bato boa kisi yo bo wanga na gi déjà bo wanga na gi déjà ba sala émission mo pona consoler na moni akumisa ba poussin nyonso mais entre temps akomi kotinda bato ba benga Belleville. Est-ce que problème est à Belleville to ya Kimbimbi? Il y a bengi Belleville, a otinda ba benga Belleville pourquoi? Thérèse a otinda ba benga Belleville parce que yimo ka se sentir ka sala mabi. Voice oyo ya Thérèse ya ibimaka et pas ya Ibutu. Voice wana. Ezalaki ide na ye ezalaki lokola ye na Ibutu. Po ye na Ibutu ay moment ba nepe ya moko ye na Ibutu pe e mo banda ko kende pe on dirait. Po Ibutu alobaki yango nje bakenda de babeta nde mo lo mo vite fait nje bakenda de lo mo vite fait Thérèse na Ibutu Thérèse na sa kwiti o ye makama sala maminka na sa kwiti Ibutu pe na sa kwiti akao ya jampi ba kwiti zala ya kwiti ku de ya jampi za chaque jour yango erata do lokoti pata kaka lokota pata busukola lingana lokota pata waba lokoti ya Thérèse lokota Thérèse ya te lokota pata te lokota Thérèse busukola lingala lokota Thérèse busukola a sali voice on dirait voice wana et comme petit pas ya Belleville parce que langage wana ya moto a komisaki voice à Belleville pembeni a komisaki voice ya Thérèse et pas à Belleville et ça linga bien yoga voice yoga réponse à Belleville ngana na problème na été azani de onanga théâtre a otika ndeko nazo ba Belleville ba réponse ana donc Belleville makambo nyozo Thérèse a lobby réponse Belleville pesi ya mwana ande kona ye a otika ndeko na ye Thérèse ya ngana on peut se conseil au lieu de voice au titre de la Belleville Luka Belleville yebiseli ndeko nanga leki nanga nazaki trop émotionnel tout ça battu tout ça raberrer peut-être na maman qui limbisanga sona beti akiminda quoi au lieu que mo la place au la wana kelo kimbimbi soko ofunda yo ya makamuna yo na ye kasi makamba gelo rezo inda yango azobenga Belleville atini babenga Belleville pekisa babi Belleville pekisa kimbimbi Belleville o pekisa kimbimbi te apekisa te Belleville o pekisa epé Belleville o pekisa ne pe kimbimbi Belleville ko babenga kimbimbi etalinga te eza réputation na yo gérer yango yo moko na ndenge na yo rien Belleville o pekisa te Belleville o pekisa apekisa na monter ma Belleville a pekisa kimbimbi o lobati ya moi na vie ko travailler na bateau ba lo ba maman Marie Magdala maman Yesu ça manque à gagner te manque à gagner te des fois ils a bien et tira koni ki maman beauté à madame Belleville ki te nga sikoyo tango voice ya Thérèse et commis pas ya Belleville Thérèse a sali voice
leki nanga ndeko nanga tala naza besoin tout kutana tout siko Belleville ninko pesa biso ata voice wana pété et bon ekomi pas Belleville ekomi pas Belleville te ba jia ngoka ba pe ba yokisi Belleville boye na tournage monta théâtre moko ka monta okisa ngo Belleville Teresa sali monta théâtre o ayebi ke ekokoma et puis ka mona mobali ekomi ayebi ekokoma po chose moi si ba koseka ba otonga Teresa plainte za Belleville te plainte eza ya Gelon Kindimbi. Dotika na okotinda batu babengaka Belleville. Belleville eza Marie Magdala. Plainte eza ya yete. Belleville a répondaki pe réponse wana pour na Maramo Teresa lobaka na kombo na ye. Belleville a répondre Teresa te pour na Maramba Kimbimbi. Non, Belleville a répondre Teresa par rapport à Makambo Teresa lobaki na voice que na problème na Belleville. Direct na problème na binoté bobunda un contre tous. Bablo moi lobaki wana. Belleville siko a répondre ka bango azande ko nga za yana nga na problème na été. Belleville ça va ça les nindi. Belleville a ba propos moko. Moto ça va ça la réelle ndenge na ponga penza basanga la ndenge nanga makamba boye ebalanga mundi na tandi ba yebi yobo yebi elekate Belleville et puis ba comédien ba sangani ebele plus de 7 comédiens ba sangani ba acharné kana komba Belleville mais focus ka film la bango bi na Baptiste pe na Mayo pe na Doudou pe Teresa Koutou c'est normal. Na Christian Chogabe. Na Gino là. Il est qu'il est. Il m'a dit, Gino là, tous allez les jours on a. Bakanti neti baosa liste mso Kingakati. Liste Kingakati, maman Oliva Baya ba comédien, Zobeleki. Omoni ba comédien, maman Oliva Baya ka bango ke la bango mawa. Je na tiki bango bana mto sunga bango te yambalo nda ben abaye bango. Quand on a émission tout ça, on a mis ma voice, ma vidéo, et c'est na mis dans des fingi maman na maman bae bango maman yoki bango kele yoki bango salité et là comme je dis maman bae bango ezali Vincent ko joa moi na ye ko manigancer ye na kombo Belleville pour ya ko défendre maman et c'est maman pas si comment yo continue na muto ya ko défendre ngai pour exposer Belleville yebi bolingo ngana zana ngo vers Belleville yebi niveau na lingaka moi na wana Belleville. Maman mona ngoma be maman bi seke même yo pe de choses à moi na mabe version pose moi mabe a bengani bango nyonso velechu bokenda boke koma ba film boke koma ba film bokende to boy no to komi na suka voilà avertissement vieux Sissi je sens c'est ça c'est avertissement place to komi et a des dents qui to pikola dire nga koti siko na tracteur yesolo net na lo ba na koti siko na tracteur pour donner ta siko ba yes yo kota siko na char de combat allez je vais tout qu'est-ce que le char de combat je sais bien bandara vieux je sais là quand même avertissement yango vieux Sissi Suarez vieux Sissi Suarez vieux Sissi Suarez ayaka kosala nini epa na yo ayaka musala vieux Sissi ozwaka mwana bato longole na musala okomisi ye place oyo komisaki ye mawa mwana bato ayaki mwasi abebi forme kei akomolata lokwa mibali vieux Sissi awa tokoti te toi na porte tozo toke vieux Sissi awa tolongo na ba IST tokoti na ba dam na ba tracteur auto picola ngala char de combat ya na mindu kezo beta désordre na so tala te il faut y ba ilo moko pekisa ba poussin de ba olugelo makambu et là, vous bien pas il y a l'intellectualisme. Ça dit, tu abrévié, mais tu vas éviter le belao. Vieux Sissi.
Suarez peut pas baby que to lobela ye. Mais yemo Suarez, comment on peut Suarez té? Suarez est comme une chose. Vraiment na ezali. Vraiment na ezali. Mais yo ozo comprendre. Parce que tant que ya ko bimisa combo. Ah. Bordir et bokani. Combo ka na photo. Bordir to bimisa photo et puis photo à l'état passé. L'état passé na sisi, sisi a simbele a chelo beaucoup na kingo. Na kingo. Et puis boye ba soto ye de abo ese que tozwa ki de abele ma tota bolongola. Tozwa lango déjà. Noko. Attention à ma casse na mon net photo suka. Merci beaucoup. Avertissement yango wana. Vie sisi. Suarez. Tozwa de na porte. OK. Tozoya. Toko taper. Kala mingi te. Restez branchés. Pe ki si ba poussenti. Hey! Pour biso to la mutoka nga biso te belle va sa boya biso. Belville a wanga la biso. To boya la biso. Attaché des presses des adem. Mais donc tozoya. Voilà place à ben. On a bouleversé ma actualité hein. Pour biso to la mura actualité. To na mususa mo. Suarez. Ya du tolingi ote na makambo. Tolingi ote vie. Vous avez na ngalemba donc na la petit na. Mayonnaise tolingi na makambo ote. Na mona rappel na oyamayo. Na boya ndo yamba. Na mona rappel yamayo. Po nini te tangu amona ki biso to déborder la ki mère abenga ki OK. Ah yams. Na mona émission na bino mais sali bien te kota mère. Il fallait ya na émission tout ki biso. Après to biso to beti retour aye na chombo. Te to yamba te. Ya na boya na ngo yamba. To yamba te. On a vu na nga na pesa ko respect mais na boya yo yamba. Mayonnaise na boya ki. Aboyaki. Yo da ve na nga ya lenchi to kamayo. Mais aboyaki limbisa si tokutani tokoyambana tokosola na chombo nde na boyi tokoyamba pour confiance ezate otindeli ba moko ba poussin bazwango bakomisango matière obenga nga lokwa leki yo yamsi yo ogangela nga na ondi José nikela miniature ya sosola ba poussin tala oboli José oboli sapa José zela oboli sapa José tindele photo ya ba les coq ba coq nyonso ba coq nyonso ba sa réunion baza ce qu'on a ba poulet ba coq ba sangani ba sa réunion ba coq on a déjà tout tala baza béré wa kitambo na coq ba coq na ba poussin I'm coming prochainement au revoir.